Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona député. Tokomi jeudi 14 janvier 2021. Lobi toko koma katikati ya Sanza. Il y a 2022 plutôt. Lobi bolanda ki bisote parce que on était pris dans autre chose. Mais il y a eu des grands événements où vous avez causé là. Tout expliquer bien. Masolo, il y a JR Najamark Kabund. Masolo. Tokobeta yango, oui. Tokobeta Masolo bande konangai, il y a des réfugiés rwandais au boyoka kike bayaki na Idjwe. Bayaki pona nini? Bazali wapi? Masolo. Masolo tokobeta. Eza capture, il y a des chefs rebelles et bimi mikolo bazo kanga kabango à l'est du pays. Masolo. Tokobeta Masolo, il y a prestation de serment. Il y a les 3 membres de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Bazaki Misato, qui sont venus de l'opposition au FCC. Masolo. Masolo bande konangai tokobeta des centres d'inspection to salaki lobina mineta ya ITPR. Pona kotala ba chantier auto bundela bokomona Kindele, bokomona Dumez, bokomona Masikita. Les 3 chantiers na Lukunga to zalaki wana. Et puis na kobeta lisolo ya Sianfumu to zala Mwanda. Ville zalaka kitoko. Bokomona ndenge nini ekoma. Ndenge na lakisa kibino tangu na koma kina mvuna quand je revenais de Kabita. Masolo. Masolo bande konangai lobi après cette descente. Na lingaji na kufa. Ngaitambo. Bayako de serrer ba Koujon pendant que Tozaki distrait, c'est compliqué. Mais non, Tozawa. Masolona de Pité, voilà, bande konangai, Makamuto Kolobela Lelo, jeudi 14 janvier 2022, Masolo Tokobeta Yangoana, to solo laka, Nenge Tomesana, Makamuna Biso Misusuana Tokobeta Yango après, Nenge Bolo. Je vais faire un effort pour que dans peu de temps, Bozwa, Obozanango, pour ça comme information. Nazo banda bande konanga na dossier ya ba réfugié rwandais. Boyokati makambu oyo ya arrivé, il y a plus de 100 réfugiés rwandais na Idjwi. Ba réfugiés rwandais wana tangu bakomi baye kokuta qu'il y a un problème. Quel est le problème? Bakuti ke ba congolais ba ko supporter bangote quel que soit ba motif. O bazana balongaki Rwanda punani balobi to kimi vaccin tozana posate to lingite ba vacciner biso to yeko se réfugié awa nana ebisi bino que awa bakosenga bino te ba vacciner bin raison ya lokuta na lingi bolanda bango ndenge bazo picle pour que balongo tangu baye awa misusu bakotela ki bakeko s'installer na Lemera. Et Lemera, vous connaissez l'histoire de Lemera. Bande Konangai, il y a eu plus de 100 réfugiés rwandais, donc 101 réfugiés rwandais, entre guillemets, ceux qui te kobenga bango ba réfugiés. Mais ce sont les Rwandais, balongo karamboka na bango qui tozo qui ma vaccin, baye na Idjwi, bake ko luka ko s'installer na Lemera. Ata ceux qui mboka ngweza passoir. Tangu baye likambunini, oto kimi vaccin. Balingi bachuba biso vaccin, biso toye awa, communauté internationale, ainsi de suite, bande konanga.
Batu misusu pe basali ba commentaire na bango ndenge balingi. O balkanisation, o bateki mboka. Et là qu'on a lobaka na batu, vous devez retenir une chose. Vous avez vu M. Hassan, bateye un avion, batindi epanaï, akiti na Beyrouth, à Beli, parce qu'il ne veut pas perdre la RDC. Azomona que sans la RDC, sa vie n'est pas importante. Et l'engiambo cannabis. Bien que bino bozoye ba valeur nangote, bozaka kuna bateka, toka bolambongo. Lelo ba Rwandais balongwe kuna baye na Idjwi, bakeko s'installer na Lemera, ke bazo kima vaccin. Le gouvernement congolais a décidé que a rapatrié bango, mais je vais poser une question. Batouana, j'ai déjà été à Idjwi, je connais Lemera. Batouana balongwe Rwanda tiba koma kuna ndenge nini. Et qui les a facilités pour que bakoma kuna? Lobi na 11h, batie bango na bateau ya kitoko bazongi si bango. Mais avant balongo, résistance moko akosakana te, balingi kolonga te. Nalingi bolanda bango. Nous ne savons pas où nous allons, parce qu'on vient de nous dire prenez vos biens et puis nous allons vous conduire. Mais nous ne savons pas où nous allons. Nous préférons de rester au Congo plus qu'aller au Rwanda. Nous demandons aux projets internationaux, HCR, OMS, de garder notre sécurité. Il y a des règlements pour les réfugiés. Ils ont quitté Idjwi à 11. Nous préférons rester au Congo. Hein? Rwanda est bien, collègue Congo. Rwanda batonga bien, il y a tout. Pourquoi vous préférez rester au Congo? Bapiclé. Et le Kwandengo bande konanga, chaque fois que vous êtes en face de la situation, il faut voir la valeur de votre pays. Boye ba valeur ya mboka na bino. Mais des fois on oublie. Nous voulons rester au Congo. Nous demandons, vous demandez à qui? Bazongi lobi na 11h batie bango na bato moko kitoko bazongi si bango. Bozongi pa na bino. To yamba bino awa bo se tourna contre biso. Solidarité o ya koyamba ka bino. Ale to yambi bino ko banda kala. Boye kokotisa biso esprit ya génocide awa ba poison boye kokotisa et boye wana nous préférons rester au Congo nini réfugiés à nini okimi vaccin des communautés internationales ba protéger yo alors que c'est la communauté internationale qui impose les vaccins on dit que er moko mituezo salate yango bande konanga bomoni lelo bakomi ko capturer bazo capturaka bango obiso tozaki na zamba vie ezali susute ndenge bozomona mwa mobali wana zolo. Habillé en noir, pieds nus, le féticheur et cofondateur de la milice Codeco est désormais entre les mains des forces armées. Lichokalo Isaka, alias Savant, a été arrêté avec 6 autres miliciens Codeco. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. Cette arrestation fait suite à une opération musclée menée par les soldats loyalistes à Ouada, l'un des grands bastions de cette milice localisée dans le secteur de Walen de Piti en territoire d'Indjougou. Kalou, alias Savant, très affaibli, appelle ses frères, encore à brousse, à cesser les violences et se rendre à l'armée. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants et pasteurs Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix.
au gouverneur militaire, lieutenant-général Loboyakasha Majoni, de saluer le travail abattu par les forces de l'ordre et de défense et les encourage à traquer sans relâche tout milicier hostile au processus de paix à Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il s'y est de rappeler qu'à ce jour, plusieurs leaders de la milice Codeco Ndjougou, FPIC et terroristes ADF en territoire de Roumu sont soit arrêtés, soit neutralisés par l'armée pendant cette période de l'état de siège, a dit lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Votre armée a fait un travail de titan. Ils ont tué, après ils sont là. Il est important que toyeba valeur yambo cannabis. C'est pas pour rien bon nazo swana kanaba na lobby beaucoup dépenser 20 millions de dollars. 20 millions beaucoup ko so mambisi na Namibie. 20 millions. Hermoko Sonia ya modèle 1. Et on cherche à justifier beaucoup justifier ni. Et bien vous bénéficiez de la confiance du chef, signature naïe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Eliezer, yo za député, naza député, yo nengo za wana tozaki na yo na maponomi, aux 8, même pas 300 voix, aux 8 en vote. Bazu va faire sur la responsabilité. Yo ko servir peuple wana, ko se venger contre ce peuple. Ko se venger. Quand José Mpanda vous parle, kimezo kasaito, mukasai mwetu, bala betu, tetu ngayetu. Tetu. Bado mwana fumu. Bado kune bado shobya fumu. Kiseke di mwenza wenda pa. Kadi bantu ka bene. Bene muchima maitabu. Bene muchima maitabu. Bintu bitu bamwana. Bene ha nyumba mpinjeo kashangai. Chilenjel. Chijem. Daipen. Chijem. Ngwaji. Chijem. Bini ngakula bini même vivre ngayanyi. Muito mais você não faz bacula, por banco, banco de toma, tu dinga, confronto. Donc, bien sûr, pour tribunal public. O fumari muzo ka o muia, moni kala so waka mu kaso bukulu. Bintu dia mafi. Bantu babuni, tetu babuni, ba você não faz tu bena muchim. Ka koen bintu benze ka to. Franga minha tuka, bantu baba nyana. Bibi ke ngibwa. Ba fila vérité ba kwata ba to ba to franga beza mutisho chin chabu ja kwamreto ni kukana ni muye ko shitkate muaji posa de kisuku alors que franga il n'y a pas longtemps 6 millions de dollars to posa de kisuku bien do sabe mutsuku ko ni wadon so muto ki bo kai ba to ba benga bo ni fumu kaluto ingila tout ça bo ku justifier ku jimisho mkono même ni musanga di mulu yen mun ko moy na wani bibi ke ngela to sukula ndam bantu ko se ko fum ben mo mbay tabo ki province ko yey kumpa même ko ambi ni to ba vivre ko nganda jik to be din to bi adikem ci les jours ko ba ko nganda jik ko to cabine fum moins me ba jigu mi muje donc mbimpa wana jibin mi to man ba 15 tu connais mes banques campagne voilà yenda kile mo ko ngeze la maroto bikene ewu esa mais banque bikala ba moy mulen banque many won dikene di biche donc ku plan politique ku bintu bi développement bi en fumu tout dans la zéro ka ko ne tun to comment ça fait que ni grand exemple FPI ou financer Daipen 5 millions de dollars dit ya zo le mouvement du voix 300 francs avant on a Daipen subvention. BZ va faire 5 millions de dollars pour faire la subvention, va produire 10 500 francs. Est-ce que dites que là je peux faire francs on ne va pas sur 300 francs. Puis il y a le 500 alors qu'il va faire le alors ba kina chilou. Alobi akei 0 0 0. Alobi makamwazolo bana chiluba wana eza alobi ke bazabena muchima donc ba miyibi c'est naveu. Quelqu'un m'a dit un jour que Tokuti bazo comploter contre yo, surtout quelques personnalités kassayennes bazali ko comploter contre yo, bazo supporter yo te parce que bazo na lobi nazana posa ta ba sepela nanga te ba comploter.
Nenga sali a vewana ya kimuibi nenge bazoiba. Ngata mwe nazana kati. On ne me verra pas. Okutanga na antichambre ya mutu nazo nimbate. Okutanga na kopte na sala kananga kopte. Na lobaki na bino awa que plusieurs fois au début, j'ai amené autant de personnes na présidence wana. Bakutana na chef de l'État, bakutana na première dame. Même pas $1 à carburant na senga mutu. Tout le monde n'est pas tout le monde. Moi, je ne suis pas commissionnaire. Si j'estime que ça va, ça va. Tango tozaki na ba entrer. Et quand un membre ya gouvernement azo sala vewana ya bambongo nenge zobima. Mais mutu azobima. Et puis tango azolo bana chiluba. Azui d'abord bandeko ya chef de l'État ba kasayen. D'abord. Que bazaba miibi, bazo détruire, bazo détourner, bakanga. Nous attendons avant que le chef de l'État ne puisse poursuivre, tourner naïe. Tomana ba makambu. Excellence, monsieur le président de la République. Oh, basunga kaye pour que bakomiselaye. Bokati botindeli. Excellence, monsieur le président de la République. Après constat yo sali, que les gens ne vous mentent pas par rapport à que batubaya kebele ko yamba. Non, tozana campagne électorale te. Batubaloba kinini ba oba yaki ko yamba yo. Lelo c'est membre du gouvernement qui fait un aveu comme ça, zo senga, il faut bakanga batu. Mais ceux qui bakangite, même yemo comme toi lobby, même ba oba zo sala bisala sala. Même monde batu ba yo ki makambwango, bakozwa yo ndenge nini. Bosenga ya monsieur Tambwe, eza ko protéger les valeurs de notre combat. Baye ebele bakomi ko pesa batu ba leçon. Ils complotent, musala na bango ko accuser les accusateurs. Baye ebele. Sans vision, j'ai dit bien sans vision. Sans koyeba, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une déclaration politique. Nous, notre candidat en 2023, c'est Félix. Et ozo salanine pour que Félix Angoana, batuba se pelanaye pour que va voter. Et là, de mon côté, souka avait ya kebazo iba. Et ce sont eux qui ont l'accès à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Bisso, je l'ai dit, j'ai discuté avec quelqu'un. Azo mon neti nazo blagué. Na lobi na talaka pouvoir oyo lokola mbisi aquarium. Oh balia kate batala kaka. Si je défends souvent, c'est parce que nazo kapasi ya oyo biso to sala. Nazo kapasi. Nazo kapasi. Et ça me dérange. Et ça lokola les deux femmes. Na bana mi bale moko abomo moko ya kokufa. Le roi dit comme ça pour na kabola bino to kabola oyo abomo to kabola oyo kokufa, c'est-à-dire bango nyoso bakufa. Mokolo mwana lobité to monela ya takuna ndeloko to sala. Ce n'est pas que vous avez valeur ni compétence ko le kabiso à part ndenge boyebi kobeta ba chita sima. Bozo kendaka malembe nazo zela moi mobali o Didier Chio. Alobaki abenga kingaki alinya pesa version des faits. J'avais alerté ma kamba francophonie. Nalobaka yango. Lelo na komi ko benga ye. C'est là je vais te rappeler. Azoko galisu ko benga ngate. Non, monsieur Didier Chio. Il faut expliquer batou. Francophonie, où en sommes-nous? J'ai à francophonie. Bako organiser ngo na Congo toté. Ceux qui na Congo té pona nini. Et tout ça c'est quoi? Ezana ba makambo ebele, il n'y a que des commissions. Ezakuna. Oyo alobi ngana zande kwa mokonzi. Oyo na saliboy. Ainsi de suite. Donc biso to bundela bino pour que bino bosala ka oyo bomoni malamu. Après biso to bandi ko justifier. C'est compliqué. Il y a eu prestation de serment, il y a des membres de Sénio et Batikalaki. Bango Misato. Bazaki devant la Cour constitutionnelle. Va prêter serment. Mais ce qui m'a étonné, nazo sentir Chiko Lokola, la Mouka, Oyo, il y a Vienanga Martin, et comme il est Panzana, El Mouzito, El Fayoul. Je vais vous expliquer. Et comme il est Panzana, El Mouzito, El Fayoul. N'a expliqué bien. J'ai suivi attentivement le secrétaire général, Yasside, les professeurs de Vos Kitoko. Alobi que Tolingi to banda action devant la CENI, Batounie na FCC alobi oui, na Balié, na Bango FCC,
bakosala basitini bakosala action contre la CENI. Et après nazolanda mutu ya Adolphe Muzito yesu kwa zoloba ke je eza ya Kabila na Félix moko azo jouer je ya opposant mususu ya pouvoir. Deux versions. Quand on se réunit sans se convenir sur les valeurs à défendre, comme ça on parle comme ça, on se contredit. Bino yeyo oyo nani Blanchard Mungomba maître aza secrétaire général ya Volte ye wana bazawana na bato ya FCC Devos kitoko zawana bo signa mariage na bino mutu nyonso amona moi. Vous vous êtes décidé de vous afficher, de vous assumer. Assumez-vous jusqu'au bout. Botika lokola boyebi ke peuple congolais linyi koyoka comme wa Kabila te boye botie yango pour s'attirer de la sympathie. Eza makambo ya lokuta eza bien te. Bozo ko sanani. Vous êtes en mariage aujourd'hui, même na CENI wana. Mutu moko aside azali wana ba oya FCC. Yebi sangai na pe perdre bato wana bazoloba loba. Nani aleki Didier Manar? Nani aleki? Bangonde bazaki plus kabiliste. Nani aleki o age matembo? Bo kakasoni de ya okosa bato. C'est compliqué. Naligina kende mbangu parce que toyokana ki ke bemission za la milai penzate. Naligina lobela avant na lobela descendre. Ya biso sur terrain. Naligina lobela dossier ya Jean-Marc Kaboun na dossier JR. Avant-hier Nathalie Sakibino les dangers qui nous guettaient. On ne savait pas que les gardes, les policiers, au bayati ko désarmé, Moura, bazalaki bagarde ya Jean-Marc Kaboun. On a vu la vidéo en train de circuler. Dans l'obila, il y a un danger. Il y a un danger pourquoi? Nous connaissons comment les militaires réagissent. Tout le monde vient nanga Franck Diongo Chamba. Il est en vie, il me suit. Kobeta malokola nyoka en dopité. Parce que Balobio, il a séquestré Moura. On n'encourage pas. Mais Zama Kambuto viva. Ba toi sécurité na yeba sportif ou azalaka na yeba garde. Ba kenda ba tia bango maboko na sid na kan chachi. Lilo bamsu ba koma maboko akoka ukabo. Maintenant quand j'ai vu cet acte, d'abord j'ai eu peur. Na lobi soti kowele la mundu ki wana lisa sebimaka. Admettons que Zui Moura wana akufi. Où est-ce qu'on pouvait être? Balinga ki basala une solidarité oyo ba corps nyonso basala. Parce que dans une action makamunga na tanga ezana ba victime babengi ba victime tertiaire. Ba développer une solidarité par rapport à Kai comme la Kinde Konabang. Et c'est la même chose qui s'est fait hier. Jean-Marc Lobi a permis et Panaye, bah depuis Nyonso, la solidarité. Les victimes tertiaires, bah collègues naïe, bah parlementaires. Et on pouvait vivre et loko ya koleka. Autant j'ai condamné du fait que les policiers ne devraient pas, parce que d'abord, Mourawana yete mutwazala ki na volant, pour que bakende kokangaye modèle wana, yazaka ka garde pam. Il fallait qu'on reprochait ceux qui azwaki sens unique. Il fallait qu'on reprochait kokanga koboto la même contact ceux qui zamutuka officiel. Et là qu'on a proposé à yango wana. Ceux qui zamutuka ya présidence, boboto lika contact, bazu chauffeur bakenaye. Moura ya za garde, mutuazo garde azui sens unique. Akoloba na yeko gende kuna te. Je ne sais pas s'il y a eu autre chose. C'est aussi l'illégalité des policiers
oyo ya kokende ko désarmer mutu bien que toyoki ke bamemaki ye na auditorat. C'est de l'illégalité. Mais on ne répond pas une illégalité na illégalité mususu ou bien classe ango tozotanga ngo pamba. Na droit balobaka qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Bino pe bamura boko kaki jamais kokende bokende soti problème ezali et que bolingi bakanga bagarde. C'était l'auditorat qui devrait se saisir. Il y a dossier bakei ba neutraliser bango bakena bango. Moura ne devrait pas descendre. C'est aussi une irrégularité. Kokitana résidence ya Jean-Marc Kabound. Kokota ko saccagé. Et ça aussi une irrégularité. Et ça malamute. Boké ko violé domicile. Il y a premier vice-président, il y a Assemblée nationale. L'inviolabilité. Moi, je me demande ce que Jean-Marc Azalaka. Parce que je vois avec qui ça qui tout le temps dans ma tête. Ce que Jean-Marc Azalaka. Nandenge yemo kwa Azalaka tetu. Naba oba ya tina colère na bango ko lukande ko na bango. Elingati le kanenge nini. On pouvait déplorer. Parce que même bagarre dango. Nandimite ke bakanga ki bango parce que jusque là bazaki na Jean-Marc côté Azalaki. Qu'est-ce que la maison a à voir? Mais ce que je dis aussi sur ce dossier, quelques combattants au Bakenaki Kotumba Bapneu, au Bazo Yemba. Kobomela bango moto te. Bamsusu bango wana bakoti kuna bazobina. Ce n'est pas parce que Bolingi, Jean-Marc Kabound. Non, Ezalokuta. La plupart, c'est la flatterie, tout simplement. Tango bakoti na lupango wa Jean-Marc, nous avons des vidéos ici. Ebele bakeko compatir na yete. Bakeko tal, atonga boye, pendant que tu les gelous. Je vois le message qu'on nous envoie ici. Pendant que tu les gelous, ils ont échoué, Kabound vit dans une luxe terrible, Talanda Kwatonga. Ce n'est pas tout le monde qui vient compatir avec vous, monsieur le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Kabound. Et ça n'a pas tout bazo, ya bazo ba vidéo sikoyo, ya kwatake yo bien. Et ceux qui chantent là, que kobomela bango mo toté, vous voulez opposer Jean-Marc Kabound à civil, à collaborateur, il y a chef de l'État. La garde qui est descendue, c'est la garde du président de la République. Vous devez réfléchir avant de vous. Action Salemi mardi, je crois, na Tongo, avant midi. Vidéo wane tamboli. Batouana baye ko sala action
heure nini, mercredi, na heure nini. Pourquoi ça attendu? Et Zélie, tout ce temps-là, ils n'ont pas réagi. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de coup de fil? Vous pensez que bah, contacte mon côté Zalaki pour que va aboutir à cette conclusion-là? Vous pensez? Boni, attends ce qui bolini qu'on réfléchir. Vous pensez, parce qu'il n'y a pas eu une réaction, certainement, Toyokati que tension Zalaki comme Matanakan Tchachi, ainsi de suite, et que les officiers supérieurs Bazaki ko calmer bah, éléments, ainsi de suite. Mais pour arriver là, vous pensez qu'il n'y a pas eu de contact, qu'il n'y a pas eu de téléphone, qu'il n'y a pas eu. Bande konangai, botika sentiment. Bande konanga ba combattant. Il faut boye ba ka place nini ya kokotsa zolo. Bokokotsa zolo entre Jean-Marc Kabound na président de la République. Entre Jean-Marc Kabound na garde ya président de la République. Bokotisi bozolo ba kobomela bango moto te bozo bina. C'est vrai ça? Il faut nous éviter certaines choses. Le chef de l'État Kotikala, hein? Son collaborateur, son bras droit, Jean-Marc Kabound, président AI a eu de PES, en conflit avec la garde républicaine. Mais le chef est gardé par ce militaire-là. Est-ce qu'on comprend? Nous réfléchissons. Est-ce qu'on réfléchit tout simplement? C'est quelque chose qu'on devrait éviter. Et même maintenant là, il faut travailler dans le sens il y a que Kimia et Zonga. On ne doit pas opposer la sécurité du chef de l'État à son collaborateur. Botika, calmez-vous. 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 Je vous assure que le pire a été évité dans Makamboua. Parce que Tolingati Lelo, tout mon affrontement entre JR et la police, d'abord. Pour aboutir où? Biso Aba civil, Tolingato Zala Netanin Awa. Monsieur le premier vice-président, Batunyo Soazoya Kota Layo, Bazana Mawanayote. Même tous ces gens-là qui prétendent que Tozana Yo, ce ne sont que des flatteurs pour la plupart. Et Belé Baye ko filmé, les losos qui ont réseaux sociaux. Ce n'est plus n'dengue ya ko compatir na yo, ezaya ko talisa comment Jean-Marc et pas na yeza bien, n'denga atonga banda komoko a danger, omoni n'dengue ni. Tout ça, ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Ce n'est pas tout le monde qui vient combattre. Et aussi, ce n'est pas batu bazo luka musala balingi ba marqué pour qu'un jour baya koloba. Omoni tango zwa kalikambu, des flatteurs comme ça. Il faut toujours jouer à la sagesse. Essayer de stopper. Et le quoi. Na minute oyo, ndenge toko sala émission aw, polémique et bandit, et zana tweet moko obozomona. Jean-Marc Kabound. En ce jour, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, humiliations et tortures. Voilà. Et Kobimande Ngwana, selon Dengue Toyoki, Bamusu balobi te, Ezaye te, ba pirate, Bamusu balobi te, Ezaye, et que Jean-Marc a démissionné. Nanyon surtout wana au vu de ce que je vous ai expliqué, il faut toyeba combattre le pouvoir en Otozana. Bino nde tozo conseiller bino. Nga pouvoir nga natala kango lokola mbisi aquarium. To protéger kango parce que eza sueur kandenga lobi wana. Et mutu na mutu ayebi degré na ye ya risque azwa na combat. Pona lobaka toyeba. Oka namoni batu misusu ba musu alongwa kuna UDPS banda na yete e kokufa pe na yete. Bamusu balobi akende pe ko démissionner na kacha UDPS. Wana za ba polémique ya pamba. Ce que moi je vous demande, vous devez savoir gérer les problèmes. Ba problème tant bozozo yango, c'est ça. Je n'ai cessé de vous dire, de vous demander de faire la différence entre leadership et combat, et leadership de gestion. Le leadership et la gestion, c'est un leadership
fédérateur. Ce qui besoin comprendre en côté, ils passent. Moutounio surtout a important. Jean-Marc Kabound a une importance naie. Kabouya Augustin a une importance naie. Les lois l'UDPS devraient faire de sorte à ce que va récupérer Moubaki Bazonga, va récupérer Albert Moleka, va tout surtout pour protéger le pouvoir. Mais si on va de division en division, ils ont malamouté. Mais il faut aussi faire attention, Nakokota Makambu, Yabasoda. Sinon c'est compliqué. Ça va sauver la République. Dans ceux qui sont en descente, Nabiso, avant que tu sois en descente, SGL, cette compagnie qui a aidé, combattu Tangu Bayaki, mais le Sungi Batu Nyoso. Cette compagnie-là, et Sungi, ce jour, Nyoso est chef de l'État, ils ont qui avion en Evandi, au Batu Bazaji comme on a Mabe, au avion ceux qui ont Dengenin, et Sungi. Le déplacement de la première dame, c'est cette compagnie-là. Et en plus, c'est un Congolais qui a mené ça. Pour le moment, il y a une autre compagnie. Saner, je crois. Saner et Zobotam. Mais SGL est à un moment où toutes les compagnies vont saboter. Même mesure, il y a chef de l'État qui s'habille. Et cette compagnie-là a aidé. Voyager en toute assurance et sécurité est désormais possible en RDC grâce à l'agence de voyage SGL Aeronautica Congo. À partir du 1er janvier 2022, l'agence de voyage SGL Aeronautica Congo, en partenariat avec l'agence de voyage GIS et Colibri Air, organise des vols réguliers du mardi au dimanche à 7h30. Nos destinations: Kinshasa vers Kananga, Mbujimai, Lubumbashi, Kalemi, Goma, Kisangani, Isiro, Buta, Badolite. Notez bien, nous offrons la franchise de 30 kg, dont 25 en soute et 5 en main. Nous avons fait du Congo un petit village. Pour tout contact, plus 243 97 908 36 52. Plus 243 89 24 44 581. Pour tout achat et vente de billets, Aéroport international de Ndjili, départ nationaux, rez-de-chaussée, rotonde à Kinshasa. Voilà. Nazo suki sabande konanga na descente na biso. Lobi après Mbula. Mbula betaki makasi. To ça effectuer une descente na ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux publics. To kiti na ye, to kena kindele, érosion moko ya munene zalaka wana. On a travaillé. Je félicite le ministre parce que toké après la pluie, oh batu bakimaka keto kene komona ba dégâts. Compte tenu d'assurance tozaki nango ya misale zo salema tokiti. Na bana kinde. Mende komoko atingami nanga. Depuis to vota yo to monio kalelo na lobi papa. Mais nani ayaki awa? Nani amemaki batu? Nani a constataki? To tangu to monaki tangu to monaki mutu moko ayina basaki na lobi érosion ya modèle oyo. Biso to komema saki. Ça c'est une aventure ça. Ça qu'il faut résoudre. Mais nous avons obtenu. Ba maman Anne-Marie, Banine, Bato Bazalaki Wana, et bien voilà. Ça c'est vraiment une phrase que je fais. Tango etuluku ya badepute bazosongisa mabenga na bango na mbongo to mpe mizalo ya biso honorable Eliezer descente obéissante ayeba nini ezotumisa ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire.
On était venu un peu. Ça, c'est ça, sincère félicitations. Ça, c'est la route est à ce niveau-là. Là où il y a de deux côtés. Non, mais maintenant les gens vont reprendre la vie. Mais nous devons stabiliser ce qu'on est en train de faire. On va faire pareil jusque là, au fond là. Non, excellent. Esa moninga sourire, besa sourire, esa moninga sourire, asepela omela na mokili, besa sourire, besa sourire. Olobelier. Papa est difficile, papa est social. Pas laisser. Non, pas social, la présidente de la République par rapport au lancement du travaux ya Zela Oya Kimwenza. Omoni likamoko ezaka kana mboka na biso ezaka biso tozopesa matoni. Nanu basilisi musala te. Ba député o tomona ka o balobaki balobelaka peuple wana. Tomoni bango te tozomona kan ndeko Eliezer yemoko. Ozo comprendre? Or que nazolo ba mabete nazolo ba oyo batombola ka misapi na kati assemblée nationale ke balobelaka peuple wana. Mais ba député ba député yo so ba koto. Muto ngana yebi muto ya lobelaka nzela o mingi. Asa Eliezer mo asa Eliezer ntambo. C'est pourquoi yango na ocho lobela député na mususu na bige tango Eliezer ayaka ye moko mbala liboso pa lobela nzela o bango nyoso bazalaki wa bazelaka kaka tango misale bandi yango wana ba elakisi biso ke bango nde bavala balata ba veste. C'est pourquoi tozoyebisa président de la République nzela ki nanu esilité a lancé a tinda lisusu ba renfort a motiver lisusu ba oyo bazosala oyo yo moko tala na simona ndenge ezali nanu basilisi libula kokunda ngona mte nzela eza nanu na se tozosenga na président a financé lisusu bato bazosala po bazwa lisusu moyen ya courage ya kosala nzela oyo nzela oyo tosufri nango mingi napesi bino nyonso merci beaucoup. En tout cas toza na sentiment moko ya makasi po ebandeli ya misala oyo tobungisaki mpenza quartier na biso misala donc balabala ekufaki localement. Alors tobandi badémarche wana parce que naza na comité de suivi ya misala oyo parce que naza notable awa na Kimwenza esepelisi biso parce que tobandi démarche na ITP à l'aide ya ndeko Eliezer anani biso na ITP tolongo na ITP toke epa ministre infrastructure démarche ekomi presque na suka sur le terrain bakiteli biso baengin nde omoni batravaux eza kokoba ndenge eza kokoba tosepeli nango makasi. En tout cas tomoni député mosusu to asungi biso na badémarche tozali kaka na le seul député Eliezer na contre na biso. En tout cas tosepeli nzambe atia ye maboko mais tozolinga ke biso lokola toza na comité de suivi ere bakokoma na ngonga ya kotia makada avant kotia makadam batiela biso bakaniveau moko consistant ya minene oyo ekosenga ke bamai ebanda koconduire bamai comme
vraiment naza koya ko répondre elaka napesaka promesse na bandeko po bavandi oyo esika oza komona bamama naza komona so bilongi na bango ça fait quelque temps bayaka kotalanga na bureau baye kolela balobi mais biso kote kuna vie eza susu te bandako eza kokende bakelasi eza kokende tout ça donc vraiment est-ce que gouvernement ekosala tolakaka bango ke tokoya tokointervenir mpe bakomona misala na miso alors yango tosengaki bastructure na biso bameka kotala nano problématique oyo baloka société nini ekoki kosalisa biso mpona kosala misala oyo mpona kostabilize to basite oyo. C'est comme ça que lelo tokotala na niveau nini bakomi mpo mbongo ebimaki ntango leta eza kopesa mbongo ifo totala mbongo ya leta eza kokende wapi na mosala nini mbongo ya leta eza kosala. Ministère ya finance apesaki biso mwa parti 1,5 million bimaka alors mbongo wana sikoyo nde tokotala batravaux nini basali tomoni quand même que bastabiliser yango lelo nzela onde mundu tozotambola boye bato bakoleka lisusu ala te à peu près 20 mètres ekitaki na sa mabele do baye baremblaye batie mabele ti tokomi na niveau oyo mais soki wana te mpo likambo oyo soki totiki yango boye lobi tokozonga kaka na situation wana ozomona donc yango wana toza koloba ke ministère ya finance akontinue kaka kopesa biso makasi apesa biso loboko mpona ke bamisala oyo etikali ya kosala mpona de manière aseke tostabilize yango complètement bakontinue lelo société eza koloba ke non il faut topesa mwa mbongo mpo bakontinue mosala wana eza mosala na biso en tant que gouvernement tokotala na collègue na biso ya finance koma tosala mais loko toza kolike na population eza ke site oyo eza site moko oyo gouvernement ezozwango vraiment très au sérieux tozozwango très au sérieux parce que au-delà ya mbongo gouvernement eza kobima toza mpe koluka bafinancement misusu mpona ke likambo oyo esila libela na libela likambo esila nzela ebonga batia makadam suka na suka likambo esila libela de manière à ce que les problèmes sont alors, le financement, aussi pour discuter, la Banque mondiale, tout ça pour discuter, il y a Badea, Bango peut bandimi, pas que ça soit moi le boko, pour que ensemble, toute la commande pour stabiliser, et puis population d'Abisso, ils ont la Kimia et vivre. La katia kimia. Amen, 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 amen. C'est important. Moi, jeune, moi, na kimwenza l'école mobilisée sur base awa na lycée kimwenza les lycées mobilisés ils ont réputé na kati Kinshasa ba ba kole na kimi ba lycée wana lelo ils ont menacé bibliothèque la bibliothèque au niveau Afrique centrale est menacée. Donc on a pour le gouvernement tout côté comme vision tous nango ya komeka ko pesa kimia kati ya population il fallait absolument que tout ça la nyonso ko atoya toute la nini tout ça pour stabiliser situation. Tous ça ko sepela lelo ko mona kamika bisala eza ko mona pe population za ko sepela bongo te. On est responsable. Au bandi côté moko, outil côté moussou. Non, au moni, ils ont la tête belle. Ils ont la tête belle. Ils ont la tête moko, tous les déjà en charge. Il y a voilà ça quoi, c'est nous tout à l'heure, on a dit que non. Moi, les bossos tranche avec monsieur Bima. C'est comme si nous avons prendre la tranche avec les Bima. Donc, mais c'est là pour tester bandi déjà kuna. Déjà, ça n'est awa, OVD. Mais ça peut bandi déjà pour intervenir kuna. Donc, on va étudier comment est-ce que va pour intervenir. Il faut qu'on examine. Les amis, awa baza pour intervenir les tête moko côté kuna baza kusala étude comment est-ce que va évoluer pour soki basali musala oyo basilisi yango kuna ba intervenir te egoya ko bebisa pe awa donc eza musala mpunda usala o toza ba toza responsable le cas to bandi awa nécessairement le tomo il faut peut tokende kuna pe kusalama bomo na ko pe na miso amen 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 mama mi balé oyo moni tozalaka na bango pa ministre soki moni ba telemisi bango awa ce n'est pas que bakena kaka boy ngam tuna memaka bango amen tangu
tokei ministre a promettre biso zape ministre a libosote toke komona. Il faut féliciter ce ministre ndenge bomona yeboye parce que à la kati biso tozaki na juillet alobi ke misale ko banda. C'est pas que ata mwasi ngo azolamba fufu ekwe akaka boite. Il faut baluka mai baluka makala. Alors yango balobi boye soki to travailler na ngambu oyo et que kuna to travailler te eza musala ya mpunda. Alors pendant que bazo sala comme babimisa kimbongo liboso babandi déjà awa au VD bazo sala d'étude ce n'est pas que bakotika parce que ceux qui totiki eza lokola to bebisi mbongo. Alors dès que basisi bokomona mbongo ya mibale ozobima selon le ministre to ko attaquer kuna mbala moko ozomona. Alors bosa la calme bongo to ko saka bino alors to ko saka te alors nandenge to zolo baboyi objectif ezanini à part mbongo l'état limisi ezana mbongo mususu banque mondiale a kobilisa OK jusqu'à ce que bakozwani ça batena makadam ils ont dit bien comme ça ndé to zolo avant il faut bakisake Fatou Beton a pesi déjà Fatou Beton a kopesa lisusu c'est que j'ai président de la République wala toloba kango soki président de la République alinga ba mama te menzela oyo salami te ba mama balela ke pas président de la République next moment biso mi kuso mi teo président de la République non je vais écouter la voix de maman ba mama batinda président de la République azwa dossier wana na maboko lelo oyo to ko remercier ye comme ya za mokonzi asali azim projet na maboko atindi baye maboko na lokolo atindi ministre ya ITP atindi molobeli na biso mwana mboka ye wana bomoni ye wana bamoni mwana kolo lopango bi oyo apesa ordre OVD papa Victoire yeyo nde tolobi nzambe merci président owa apesaki bango batosi tobandi mosala nzambe pa yoki losambo na biso oyo esalami mpona nyonso ekosalama donc nzela na biso kobonga topesi bango merci. eza nzela ya Bel Air nzela mpe ya Bel Air tomona baégyptien baya awa ça fait 3 ans oyo baégyptien bafanda kuna mpona nzela ya Bel Air bazwa terrain toyokake bakobanda lelo bakobanda lobi si lelo misala ebandaka te yango biso tomonaka yo honorable Odile oza député national ya bana chancela te tomoni yo mpe lelo na kindeli nga naza président ya bamoteur ekomi ti biso bamoko bamoteur tokanda kosala nzela biso moko tosali nzela ya beto me nzela ya Bel Air wana ekobanda quand parce que tozeli tolemi ntina lelo nayebi te soki toza na information mpona nzela wana kuna ne boye awa bosuki awa kuna problème eza très sérieux po basukisi bino kaka awa problème ya kuna ministre auti pour résoudre yango alobi ke baétude eza na kati ya kosalema ezali eloko moko très important et même okoto ozoloba ya Bel Air wana omoni eza neti kuna soki baétude esalemi lelo mbula ye lisusu ebeti ekomplike situation il faut korépandre baétude parce que sans baétude ya kitoko mosala ekosalema te c'est la même chose na Bel Air donc il faut kozala mwa patience baétude nde ezwaka mwa temps soki esili bapesi biso résultat ya kitoko misala ntango etuluku ya badepute bazotongisa mapenga na bango na mbongo to mpe menzaka ya biso honorable désert descente tobe descente ayeba nini ezotungisa ye base le vrai défenseur de la population.
Encore une fois de plus, Nakita plusieurs fois là-bas. Moussala de Pité zaka ko légiféré. Moussala de Pité ezape okaiko okeko kotambola. Na ba rencontre nanga na déjà OVD yangoan. Je crois que c'est toute une délégation qui est venue, accompagnée par l'honorable Eliezer, qui est un habitué de nos installations, de l'OVD. Donc quand il m'a dit qu'il y a des notables de certains sites à travers la ville qui voudraient nous rencontrer, je n'ai pas refusé. J'ai donné mon accord. Nous sommes là. C'est vous qui êtes venus nous voir. Je vais laisser la parole d'abord à l'honorable. Peut-être parmi vous, vous allez présenter quelles sont vos préoccupations. Et à ce moment-là, ça me permettra aussi de donner des éléments de réponse. C'est la énième fois que nazoya ao. Nga naza ili ya Kinshasa, naza ili ya Lukunga. Nasina liki awa na insistant même premier ministre avant que abanda Moussala. Tango yambaki biso ba ili ya Kinshasa na fleuve Congo tel. Na loba na ye monsieur le premier ministre, priorité biso tozozela. Eza Lukunga oyo. Bisika ba continuer so bavandaka la plupart bazaka na Lukunga. Mais na kati wana nde district o bazo déchirer koleka na ba érosion. Nengo zomona awe zaka échantillon ce qui otali ba oyo na ye na bango awa ba ko se présenter na ko senga bango bazala mukuse compte tenu emploi de temps na bino to ko zo bino temps ebelete. Mais bon comprendre quand même. Mais en dehors ya o wana ezaya que biso ekomi même pona kokita ndenge tozaki kokita wana des fois bazo benga bino ke boye ko sala pique-nique. Nasina kiti avec quelques agents de l'OVD. Nasina kiti na bango. Mais cette fois-ci nga na senga ki déjà na lobité peut-être ba gens ba pesa ka rapport ndenge sengelité oyo tokoloba awa bino moko bomona. Batu basi bakufi bamsu bazo lala libanda bamsu bazo zela liwa parce que azawa na azana place a okendete érosion ezaliawa azozela kaka mbula ebeta olie atikala libanda mieux kufa. Donc menace ya ndengo wana ezali ya makasi politique ngo tozo salela nde peuple oyo tango bazo sila et biso tozaka na habitude yake soki makambo ebandi to etufakango malembe te ndenge tozoloba boy lokola ba lalu okomona ke
Érosion wana soki kaka ematie ye kokata balabala oyo bakonzi balekaka wana bakoya ko intervenir. Mais il y a un problème. J'étais avec le DG, je suis quand même content. Tant que masikita. Nzela wana eza effort. To yaka yaka awa. Déjà lo bananga ki to ko bana ko sala malembe naza même na bavni oyo bosi bo retenir na Lukunga. Bravo. Mais mukolo to kenda ki masikita wana, ce que j'ai aimé, c'est quand le DG nous a montré que to ko sala kanzela oyo te to ko stopper érosion oyo. Ça c'est vraiment une solution. C'est la même chose na bandeko yo moni to yena bango awa. Donc Lukunga ezokufa. Et biso ba élite tozo mona neti toza efficacité, c'est comme si nous ne faisons rien. Biso tozo estimer que politique ezaka koloba na hémicycle te, politique kaka ko interpeller te, nous avons opté ya ke toye tokutani tosololi et puis moko bino pe ba kondi botiki ba bureau tokiti sur terrain boyoti oyo peuple azolo. Mais en attendant que bokita, j'aimerais c'est que bokozwa maloba selon Bolimbi Sangai pour que bozala le plus bref possible. Hein, ce n'est pas que loba ebelen de mutu et ça là ke bayo ke la bato. Ne bozo mona wana tozo kata déjà zo voyager lobby. Mais ngana lobby na etoza awa to komi 15 heures passées. Na lobby ayo kaka bino. Donc na kosenga bino bozala quand même le plus bref possible, dire l'essentiel, mais retenez que na kosenga lokola ya kozala absent to kitana DGA to ko kitape kuna et pas na bino. Mais en attendant vous pouvez dire l'essentiel dans peu de mots. Voilà. Bonjour monsieur le DG, bonjour monsieur le DG honorable. Je suis madame Aridja Bijou, je suis de Lukunga, Delvaux. Alors c'est moi qui représente le contrat aujourd'hui. À titre, en fait, juste pour compléter honorable, la situation est vraiment délicate. On est là, donc il y a de veuves qui sont dehors. Il y a des orphelins qui sont dehors, les maisons continuent à s'écrouler. Et pour être le plus court possible, il suffit qu'il y ait 2 pluies, encore de maisons, c'est réparti. Et c'est une érosion qui a tué beaucoup de gens, beaucoup. Vraiment, nous sollicitons à ce que la Lou Delvaux, oui. Nous sollicitons vraiment votre attention et que l'érosion soit faite le plus rapidement possible avant le pluie pour sauver de vies humaines. Merci beaucoup. Le président, il y a notable à Dimes, tous en a danger beaucoup makasi. Papa Kazadi Mouloulou Elias. Ndeboye, tous en kusenga bino bosunga population ya Dimes, bazana danger et puis mbula boye soke continuer pour quitter sikoyo. Danger zani na tête ya érosion. Tous en a pylône ya SNL haute tension. Ce qui est quoi et cause la deuil national. Deuil national parce que les Chinois ont ba yaki ko sala musala c'est qui musala ya définitivité et c'est qui provisoirement. Ba business so ba tiaki pote eko ko sunga ma yeke tout ese bani ko bukana. Mais na profondeur et bani ko foncer sous makashi na se eko ya ko buka mo intervention ba sala ki et ko koma na pylône wana so ke quoi deuil national. En tout cas, toujours 5 interventions à Bino. Je crois bien que le directeur technique, est honorable et les airs de la Katia de Boulouane. Je vous sais, lui. Il a vu ça lui-même à Monaco. Donc, les airs comme soutien, toujours les pas dans Bino, fait vie, mais il n'y a pas de population dans la Guinée. Moi, c'est M. Bertin Kabamba. Je suis notable de Mongafoula. J'habite le quartier Moussango. Kabamba. Et pour des raisons... Vous êtes dans quelle érosion? J'habite le quartier Moussango, l'avenue Télécom. L'avenue Télécom, Mama Koko. Zamba Télécom, oui. Alors, et je vais parler ici pour 3 sites à Mongafoula. Nous avons l'avenue Télécom, Zamba Télécom, Mama Koko. Nous avons à Matadimayo l'avenue Kisempia. Il y a des dégâts énormes là-bas. Oui. Après, nous avons le quartier Tikapa, avenue Jeunesse. Bandako Batu Keikuna, Batupe Bakufi. Ezo Senga, Botani Bokokosa. Tokena cité pour dernièrement, Tokendana, Bandako ya OVD. To visiter si quand on a tomoni Badegan, Bandako Batu Kei, Nandeng Batu Babungi Sibiloko.
baprometaka biso ke bakoya kotala kosala nini bakokosala mpona koarrêter progression en attendant bamoyen monisa. Jusque la population ya cité Pumbu na minute oyo bazolela bamama mosusu bazolala libanda. Yango nde toye na kombo ya bandeko oyo mpona kosenga na bino OVD en tant que service technique bopesa biso nano éclaircissement parce que toza na badossier oyo bosi bobandaka boloba na biso ke eke déjà na niveau ya ministère ya ITP. Mais jusque là toyebi suite na ngote. Et comment que na niveau ya ke finance nde moto azo bloquer pour bapesa mbongo bobanda musala. Population azana posa ya koyeba la vraie information. Qu'est-ce qui freine les débuts de travaux sur l'avenir Télécom? Information on est à peser quand même tension à la population. Après autre chose autre vous allez déplorer. Communication ezamalamouté monsieur le directeur général. Vous êtes un service technique, vous êtes là pour la population. Entre bisona yo tozomona clarté. Population zonelle. Ceux qui yo oza na service technique et que situation est bloquée telle part. Et sengelo ebisa biso ba notable ndenge to ya boke. Dossier ya Zelatel est bloqué à niveau du ministère de ITP ou bien ici comme la finance. À ce moment-là, on peut continuer les suivis, na pression parce que au moment où nous vous parlons, la population est prête à sortir sur la voie. Parce que va déplorer baka bino ba konzio bozali charger pour na kosala misala ngo bozo mona bisote. Yango nde to yele lopo to yeba. Et si kawa pi dossier ezali, et si kani dossier ezali bloqué, o ezana maboko na bino to yeba ke eza dossier tel, o etikali bo ko expédient bo acquis des droits pour que to yeba ni to ko kosala. Sinon soki mbule bandi bo ya en tout cas monsieur le DG, matange kozali belé na Congo. Je dis je vous remercie. Érosion est comme à 1 km quelque chose. Érosion wana ba yebi yango bien. Bandako ekota bato ba école. Tozana école moko ya munene ya ba ma sœur libota lisantu. Ekoti na kati école wa e formant bato ebele. Toyaki koslu quand même intervention ya cardinal. Cardinal Akiti. Alobi a commandé chef de l'État. Ce qui a monnaie toyebite aye koya na Banque mondiale balaki que il va s'impliquer biso nyonso toyebi misala ya Banque mondiale mokolo Banque mondiale yaki tozaki na représentant personnel à chef de l'État azalaki wana o akei koyebisa chef de l'État ayebisi ye le chef de l'État a promis que avant Banque mondiale eya akobimisa mbongo pour stopper l'érosion. La population to sepela ki makasi. Mais jusque là, mbongo yango ebimate. Soko yo tuni représentant chef de l'État akoyebisa yo tuna DG. O tuna DG la dernière réponse na zo pesa yebisa kinga azotinda directeur financier na banque atala soki mbongo yango ezali ya solo akobenga nga na poko ti lelo poko wana ekoki na note plus de 10 ans toza na mai te à cause de cette érosion nzela ya classe mpona bana ezali te à cause de cette érosion baekole mosusu eza ya kokangama à cause de cette érosion moto soki abeli na kindele po akoma na clinique à quelques mètres de kindele c'était un problème. Il faut bâtir na Mukongo, bakota na une érosion, le temps comme na clinique akufi. Tokenda plusieurs fois na mema batu ba mama wana bozomo na batu nyoso to wana na mema bango. Komi na Dumez. Poto wana elingake kweya. Ekolo ya ba mamelo ekenda. On a trouvé que les travaux ont commencé. Besa moninga sourire, besa sourire, besa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Besa sourire, besa sourire, bamokula pe sourire, asepela aumela na mokili. Ntango etuluku ya badepute bazokongisa mabengo na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend
De prise en charge. Ça n'existe pas. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, amokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Tango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotungisa ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, amokuna pe sourire. Les zones à fond, vous maîtrisez gérer les eaux qui viennent de combien? Vous avez une rivière ici. Il y a une rivière. Oui, il y a un maille à c'est de rejeter. L'idée c'est de rejeter. Ça déstabilise le système. Ça devient pas. Parce que pendant qu'on attaquait pylône, il y a haute tension, il y a Inga. Tout le monde a dit que vous allez mort subite, il y a partout, comme deuil national. Alors, il y a recourir devant le ministre. Nanzira y a des collègues d'Intambwe. À commission biso, tina liboso ya déjà ya OVD. Alors, bayoka qui collègue la biso. Yango tozali kopesa bango merci na ba démarche non so basali et puis promesse au ministre Arobaki que dans 3 semaines, bazoya kobanda misala na Dimez. Oui, ekokisami la promesse parce que ye moko d'abord azali mwana lokunga, azali mwana mboka de père et de mère. Ayoki kolela ya baleki na ye, batata na ye, bakoko na ye, bandako ebele ekeyi. En tout cas, félicitations na démarche nyonso tosala ki pe félicitations na kati na bango parce que promesse yango et aboti na nzela ya Eliezer mwana kolo lopango akosaki te alobaki akoya na Dimez awa soki amoni misala esalami mpo na ye atikaki biso te nde wana na nzela ministre na nzela ndeleko Eliezer toza kopesa bango longonya esili te bakontinue kosunga mboka na biso Congo parce que pasi elekaki mingi na nzela ya érosion oyo. Merci beaucoup, nde yango na pesi merci et soyez les bienvenus na koya na bango na kati na cité ya Dimez. Merci. Pesinga en tout cas Nzambe abatela bakonzi ya biso ya mboka. Ça bozo sala vraiment Nzambe asala nyonso ke bokene liboso biso pe to soutenir bino. Parce que loko bo sali na ebité depuis que tout le monde depuis ne peut pas promettre que dans 4 semaines à Koya en tout cas Nzambe abatela makasi. Donc papa mbokozi ya mboka papa to remercier makasi parce que soki yote to ebité to ngeto suka neni. Toza ba veve ta nege to mona kenda ko so pende wana to suka nenge nini na minute to sito lembi ezake place bana bafanda to remercier makasi tiketi Nzambe akofa nyonso. Tolongwe kuna toye na masikita. Ba travaux évolué.
tala ba structure bazosala mpona koyamba mai epuis kolekisa Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, amokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Tango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend tobe descend ayeba nini ezotumisa ye base le vrai défenseur de la population. Pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, bamokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Kosolo nde moko ya bakalite na yo yango oya kolatisa mabele. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire, asepela aumela na mokili. Pesa sourire, pesa sourire, amokuna pe sourire, asepela aumela na mokili. Tango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo awa toza na masikita esengo nini oza nango lelo naza na esengo parce que namoni premièrement moto oyo tolingaka makasi depeneza ya lokunga akiti lisusu lelo parce que alekanaka déjà mais aprometaka biso ke akoya na ministre mpona koya koréalize makambo ya érosion oyo ezaki na place toza na esengo ya komona bango et puis esengo ezaki babandi déjà koconstruire nde bazoconstruire wana mais esengo na nga eza ke honorable Eliezer aprometaki bana lukunga et puis à réaliser. Topesi yo longonia toyokaka yaka osunga biso papa tosepeli koyoka yo tosepeli mpe komona yo papa mwana nyonso to alelaka soki amoni papa na ye asombela ye biskuit asombela ye bombo asombela ye trampoline papa tosepeli nga lokola namoni yo nazali kolela epai na yo nayebi naza na esengo nayebi ke nakosepela paske yo oza papa na ngai papa Eliezer isunga ngai papa Eliezer isunga ngai naza na pesa moninga sourire pesa sourire pesa moninga sourire asepela aumela na mokili pesa sourire pesa sourire bamokuna pe sourire asepela aumela na mokili tango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo. Conséquence, qu'est-ce qu'on va gagner? On ne va rien gagner. Bientôt là, comme on a qui asphalté. Et puis, ceux qui ont talité en Otoyaka, ils allaient qui na degré OT. Mais comme Bango Bazo Tongelo, tu vois quand même une détermination. Même qu'on ils vont faire, c'est ça. Dès lors, on a l'ingénieur qui comprend. Maman, problème. nakolala te na butu soki mbula ebandi ta ndenge naza boye nayoki tension mpona ni mbula na ntango ebetaki nazobanga nini tokonana na bana na ngai tala esika nakoki kovanda na bana esika eza te ndako wana okoya kaka boye bino bozolongwa awa mokumbana na kotyango wapi na esika nakotia bato ya OVD bazosala mosala o biso tokolongwa eza boye mama nde makambo bauti mpe koyebisa ministre balobi na ministre boye eza na problème ya ke soki balingi balongola leta soki alingi alongola yo esika wana akosala nini akoyokana na yo asombeli esika mosusu nde yango ministre alobi na bango ke baya basalela bango état de besoin ya ke soki balingi balongola yo epa na yo kuna il faut bafuta yo mbongo boni pour que olongo bakolongola yo kaka boye te awa au moins moto aza na attestation ya cadastre mais awa
on a limité au moins des fiches parcellaires parce que eza bato ba chef de quartier na commune de Mutwateki. Mais ce qu'on t'a parlé que ba okitisa. Ba population nyonso eza na sewana. Eza pona biso parce que biso ne tozo représenter bino. Population na ba ye pa na ngana to ba que yo mulobele na biso. Mais yebisa chef na ya yoke ndenge eza wana bazolongola bato ni ko pesa bango mbongo. Il faut ko éclaircir média yango yo ngai mutu na yo na voter ki yo na. Il y a une différence mon frère. Ça présenté. Ils sont visibles. Admettons que au longo que ko vendre en érosion par exemple. Au senga l'état que afuta yo mbongo pona au longo en érosion. Ça c'est une question. Ce que moni bazolo bela bakota là parce que zaka kawate. Problème bozana ngo awa ba poser yango ils appellent na du mes. Moni bato baza tout en tout yani. Il faut pour que ba déplacer bango va travailler bien, il faut ba futa bango. Certainement que tant basala ki avant. Au kanisa que situation les années mon côté. Ils en a bato basi bazwa ki mbongo. Mais on est place de fondio, ils ont banda. Tout justement que place au télémio, on n'a pas remboursé même 100 francs. Ah, on place au télémio son excellence. Et ça m'a bien été. Et ça parce que tout le monde a raté. N'a na bureau na yo, na luka deux fois. Son essence à Moussala na bureau. Chaque fois na lekaka elongi na yo o ezo tali na ba vidéo na. Mais nga moko na ye na yo l'État quand vous allez ko bongisa ba makam. On prévient. Moi je vous informe que kaka na ba quartier na bino ezana ba tumisusu basi bazwa kimbongo. Vous comprendre? Mais des problèmes ba obazo sala projet balobi ke mbongo ba pesa ki pona ko indemniser batu pona ko pesa batu o ba kono mapangu il faut ba exproprier hein et ko quitter parce que ba moi mapangu eza ebele nde ministre alobi na bango ke il faut ba sala dossier ba identifier batu wana ba mema comme ça batinda mbongo c'est comme ça et bien ngote vungule eza biloko biso batu to kota prison to dia eza ba biloko moko loko ko kota tana libuni fois nde oyo alors d'ailleurs au vrai sens ça va benga kango vungule te ba benga kango vous mangez vous mourrez c'est comme ça que batu balobaka vungule wana tuna ba prisonnier. Ok. Et là, on a la zone. Eh maman. Papa na kotike la yo numéro nanga. Hein? Je suis sûr que na ko discuter na ministre. Si pas na pourquoi awa na ko mona yelo. Tout discuter na yeba d'abord ce qui ba yeli ba dossier ya ba o il faut ba indemniser. Na ko veiller pour que yo zala na kati wana. Ça va maman. Merci beaucoup. On a banoko luka penza na yeba. Ndenge osali olobi nanga boye motema nanga ekiti pona nini banambula ne banaki ko beta ngai tension moite de automemi ngata na hôpital aya la bonne se batali tension ba olobani na mama oyo tension eza malamu te pona nini mbula soke beti na sotala ngana ko kende wapi na lingi na dinda bien na kozala kaka ndenge na monyo papa mokonzi na sepeli pena na sepeli yonde mutokozwila nga solution yondo za papa na biso ya mboka yonde mutokozwila ka biso. Merci papa.
c'est ça le travail que nous faisons. Tokenda na parlement te kovanda kotala kabatu en train de tourner le pouce, en train de ba proposition de loi. To salaka. Nous avons fait passer une proposition de loi sur les sages-femmes. Oh, nous allons proposer une proposition de loi lors il y a débat population ya koton ndengwa. Seulement le peuple était content, mais même mes collègues députés, tout le monde, sauf yo. Tant que vous avez un mobile, on a kindé la lobby. Eliezer Bofinga Rafinga Kaye, yes, qu'on est moutoiseau, ya a. Il y a eu ça. C'est ça. Bah, contrôle parlementaire. Nous avons initié ma cambouya petit commerce et commerce de détail. On a moni basali boy. Je vais continuer à me battre. On doit se poser la question de savoir si le chef de l'État a promis qu'il va faire des Congolais des millionnaires. À cause de ça, on a un mécanisme pendant que les Congolais vont koufa boy. Mais en dehors de ça, je dois être avec ce peuple-là. Merci na batunyo surtout. O balanda kabiso. Merci na ba o ba sepela kanabiso te. Merci na ba o ba sala kabiso ba remarque. Tokozonga. Toleka kana télévision ko loba bilobela te. Soki na lobi eloko zwango sérieux. Tozaba tout sali la ka sentiment te. Tokozonga na makambu ya sanko. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. On a monaki, na ona yokaki. Bolandi batu, Bolandi Lambert Mende Omalanga. Bolandi Jean-Charles Okotolo Lakombe. Bolandi administrateur des territoires. Bolandi Nelson Le Tapé. Bolandi Bokolanda. Honorable Alexis Achaye Alobi. Oh, wapi okutanga na lali jusqu'à 11h. Et nous avons besoin que tout le monde s'exprime. Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre José Mpanda a salé avec eux, batuyo noma baoza la kazalaka na bango, bazo sunga yote, musala na bango, eza koyiba na ko détruire. Ngate mtonalo. Tomona. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.